Bandeko na ngai na pesi mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na ye kosala video oyo pona koyebisa bana Nzambe ke Nzambe aza Nzambe. Nzambe aza na batu na ye. Nzamba batelaka, Nzamba protegeaka, abundelaka biso na ba façon ebele. Ya koyebisa bino peka ke Nzambe aza na bana na ye. Nzamba aza na bana na ye oyo ayebi ndenge atravayaka na bana na ye moko na moko. Ayebi lolenge asalaka na bana na ye. Yango na tieli bino miniature o na tieli bino bandeko o na tieli na bafoto oyo tomoni Papa Simon Kimbangu. Tomoni ye do le na tieli Papa Simon Kimbangu kianga na Papa Simon Kimbangu bazaka mutu moko. Bazaka mutu moko na koexplike bino pourquoi na tie ba photo na bango na miniature oyo elongo na bandeko oyo na tie tout autour na bango na ko expliquer bino likambu ya ndeko moko na moko na ko expliquer bino yango lolenge Nzambe alobaki nanga makambu ya moko na moko ezalaki ndenge nini pe analyse nini o nga na sali na makambu wana o Nzambe alobana nga pona bandeko oyo pe bandeko o bokomona bandeko o na tie bango na miniature awa esaji kotindela bango video botindela bango video o nga na sali po elamusa bango eningisa bango tobondela po ete Kolo azala na biso na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa Nzamba mpungu tulendo Nzamba bakoko na biso tala ngai mwana o papa na eliboso na kamera oyo nazosala pona ete kosala video o message oyo analyse oyo na makambo oyo otalisanga pona bandeko moko na moko oyo nalingi na partage yango lelo na bana na yo pe ekokomela pe bango bakoyeba banani o bazali liboso na yo bakoyeba epi bandeko mususu bana na yo pe misusu bakoyeba ebakisa 1+4 na bomoi na bango kuma masanjolama na Nzamba bikamwa video o papa obatela yango papa monguna satana asala mabe moko te na video oyo bandeko nyonso na tie ba photo na bona miniature papa bazala protéger na makila na mwana o Yesu Masiya protéger bango papa yoza Nzambe o protégeaka Nzambe na bomoi topamboli tokumiso tonetoli na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu tolobi amen. Bandeko na ngai mama Deline nazo salela bino video oyo vraiment na tie ba photo ya bandeko na biso oyo na ko expliquer likambu ya ndeko moko na moko pe pourquoi na tie ba photo na bango na ko sala pe analyse par rapport ya makambo o Nzambe aloba na nga pona bango to sa analyse pe elongo na bino bozo yoka bitu ngai awa pona lobaki na komi muta ko sala ba analyse sala na nga analyse na likambu lolenge o nga na kanisi po esunga pe bandeko mususu o bakoyi pe kozala na même idée na nga pe batu mususu bakozala na idée te ekoyi kosunga bango na tie wana tomoni papa Alendele tomoni Papa Simon Kimbangu po bazaka mutu moko tomoni mama Jenny Fernandez tomoni Maître Gims o azana seku neza Maître Gims après tomoni Pasteur Denis Lesi tomoni o aza pembeni awa Daju je crois Daju mleki ya Maître Gims nazo tiela bino na tie bino bango bandeko nazo yebisa bino likambu moko na moko o Nzamba atalisanga to aloba na ngai pona mutu moko na moko o aza kati na esika oyo nakobandana na bandana mwana mwasi tolongola mama Jenny Fernandez na pese mbote esika azali Nzambe amona ye Nzamba bomba ye mama Jenny Fernandez ezaka na temps moko boye bandeko na ngai tozaki kobondela na ndeko moko tozaki kobondela na ye tozobondela eleki mwa mikolo na yebi te makambo na oloba vraiment naza na badati précis te mais erumela misu pe esali ba 2 ans misu esali ba 1 année en tout cas presque mamu nyonso nazo partager eza makambo esali ba ne ozomo esali ba 1 année 2 ans peut-être pe 3 ans mais 3 ans na ndimi te ba 2 ans ba biloko moko abongo
donc ewumeli mpenza makambo ya kala lelo sikoyo soki nazoloba yango mpo nazosalaka analyse tokomi na temps oyo temps ekomi mabe bandeko na nga temps ekomi mabe senge na yo mwana nzambe oyo biso toomibenga bana bilembo ya fumu kimbangu yo oyo oza mwana elembo ya papa kimbangu telema po ete temps ekomi tozokende na makambo oyo ya makasi nga nayaki mbangisa te bato boyebi natikala kosambela na eglise kimbangisa te ni mama na nga ni papa na nga ni koko na nga ni mutu moko mambo moko ya famille naloba teke o tata mwasi na biso moko azali kosambela na kimbangisa na mona te tosambela na kimbangisa te kaka nde tosambelaka na biso kaka boye kaka na baeglise de réveil kosambela na biso kaka na baeglise ka bisambelela nde esika nga na bande komona papa Simo Kimbangu ko aliputa nayebaka na ngai te mpona mona na nga foto nete ko alata liputa ozomona na ndenge na meke na makambo nayebisa bino bon toza wana te nazoloba nayebisa bino likambo oyo nzambe atalisanga mpona mutu moko na moko mama Jenny Fernandez période moko boye nayebi te koleka mpe ba inane 2000 nabosani eleki mwa mikolo nzambe azotalisanga tozobondela namoni ye le namoni ye boye mpenza namoni ye ndemba moko na mituni nzambe azolakisanga Sœur Jenny po toyebi ye biso toyebi a partir le akomi kopesa témoignage na ye akomi kopesa témoignage na ye ndenge nzambe abengelaki ye makambo asala na vie apesa témoignage biso tosepela vraiment na témoignage wana komona vraiment mutu awuti mpe na makambo wana me nzambe oyo anguya nyonso nzambe ampuntulendo ake alongoli ye en tout cas eza so okumisi nzambe te seke oza vraiment quelque part oza ifo mituna yo moko so okumisi nzambe te mpona bomo ya mama Jenny donc yo moko mituni donc eza kute mutai biso yo mo milobaki nga naza nani c'est ça nde toyebeli ndile nazomona ye boye tobande kosambela na bandeko tozalaki nayebi te so tozali 3 ou 3 personnes je crois tozosambela na moni mama Jenny nde namoni mbamona bandi kotuna nzambe pourquoi namoni ye ekati mbamona yebisi bandeko tozalaki kobondela nga tobondela mpona Sœur Jenny oyo alekaka na nouvelle tendance alekaka na ba YouTube tobondela mpona ye mpo nzambe loko atalisi ngai ye seke aza na bitumba tobondela mpona tobondela nde nzambe bandi koyebisa nga lobi ke ndenge aza na bobondela mpona molimo ya poison bayingi batiela ye poison mpo akufa bobimisa molimo ya poison wana bobimisa botelemela ngo mpo batiela ye poison te bobondela bandeko na nga nde tobondelaki tobandi deya mutu nyonso alingi atiela mama Jenny poison nzambe ekutana na ye abongola motema tosisi nguya na ye aza na nguya te ata asimbi poison wana akoka kotia te tobondela makasi mpona nzambe mpona Jenny esika sikoyo nga sikoyo toke tosukaki bongo tobondelaki mpona Sœur Jenny nde sika sikoyo nga mona loba oyebi ke nzambe na nga toyaka kaka koloba ke intel aza ndoki intel aza boye aza boyeboye tolobaka mpe oyo ya nzambe tolobaka mpe mpona bana nzambe bandeko na nga esika sikoyo nga naya koyeba nga na bia seke mama Jenny vraiment aza ya nzambe mpo eza na bato mosusu akoya apesipesi batémoignage boyeboye to mosusu mpe lukuta si pe bolobi pe ake nzoka nde kutu aza na ye kaka sataniste ayebi makambo kuna ayepo atrompe bana nzambe baza ebele na réseaux sociaux nga na detetaka bango ke oyo nde azopesa batémoignage neke azalaki sataniste abika boye aza na ye kaka na kati na detetaka bango ozomona na detetaka bango me nakoya te nalobaki mutu boye aza boye te nakosala ngo te ata nzambe so areveni nga fo nzambe aloba na nga loba ozomona po nzambe aloba na aloba po biso toyaka tozoteya kaka bato ke bobanda kosambela bosala bozongisa boye mutu leo banda kosambela ye moko abanda kodetete oyo aza mabe oyo aza boye toza na vraimen mpona koloba te soki tolobaka mwa moke oyo tolobaka mwa moke eza po nzambe nde mutu atieke loba ale wana nde fo loba ozomona fo loba nga na loba yango kodenosaka bato eza mosala nini en fait
eza nini yo mosali na nzambe oya kaka ke oyo aza mabe oyo aza ndoki oyo aza boye oyo aza boye non lakisa bato kosambela pesa bato barévélation oyo komema bato na kosambela oyo komema bato te monde spirituel existaka ale nde mutu na mutu abanda kosambela akoyeba poso ko okoya wana tomona baprofete ebeye baprofetese ebeye balekaka intel aza ndoki baprofetese wana mpe akoya alobi o mama Deline aza ndoki ozomona mbala moko baprofesi na opesaka na dutango mpo na yebi ke sata akosaka ona facilité ondimaka na yo ozomona sata akosaka ona facilité ondimaka no okoka kocomprendre te ke oyo sata mutatalisinga oyo nzambe mutatalisinga ozomona mais c'est normal po Bible elobaki na temps ya fin ekozala bongo et puis nzamba kotika bango kaka bongo bayaka na baprofesia lukuta po biso bana nzambe otoyoka baprofesia na tokola toza na esprit ya discernement ozomona so mutu azangi esprit ya discernement donc atotambwa na mupepe kabo mupepe ememi na gauche akei ememi na droite akei yango moni bato ebeye baoke na lifelo po baza na discernement te le bate yo makamba bien olandi baye bate yo makamba mabe olandi oza sans position yango tosambelaka nzambe apesa biso esprit ya discernement toyeba kocomprendre kaka meme prophète oyo alobaka makambo ya bien ye wana mpe kaka koya koloba na bino makambo ya lukuta bandeko na nga ye wana mpe kaka oya koloba na bino makambo ya lukuta nga aza témoin makambo yango nga aza témoin makambo yango eza na baprofetesi mosusu bapesaka baprofesi na bayoutube kuna eza na bato mosusu bayaka na youtube bazo denonse bato mais le ozolande moko mosusu okaka po abimi mama Deline azomema bana nzambe na kobunga nga mona mitali nga na binzambe na nga ata mokili mobimba bandimi me nga mona na ndimi yango te po nga mona miyebi nani nazali nga mona na ndimi te mbala mona dute na yo na komo mona ke opesaka baprofesi oyo misusu pe euta pa nzambe eza vrai sata pe soka ya kosi po bavoi o nzamba lobelaka biso yango pe ka bavoi nzamba yaka sata ka kokosa biso mutu akolobaka ye sata kokosa ete akosi se kaza na molimo wa orgueil aza na molimo wa orgueil toza bato toza na bafaiblesse mwa faiblesse moke koya sata koya pa abwakeli eloko moko sikoyo yo foza na esprit ya discernement ocomprendre ke o sata mutu alobi to nzambe mutu alobi na nga c'est ça ozomona bon yango siko na ina lobake nayaki comprendre ke mama Jenny aza vraiment ya nzambe wana banda période wana nako comprendre c'est Jenny aza ya nzambe atie biso tobundela pone po alingi te mabe ekomela ye yango ndeko nanga koyeba korespecte bato po oyebi mutu wana te oyebi te tamsu mutu wana sala journée mobimba lia te likolo na yo oyebi te toyebaka te ta mosusu ndeko wana asala journée mombaliaka te agena kaka mpona yo nzambe atalise likambo mpona yo agena alete mpona kaka kota bitumba na yo epuis ta mosusu ka bato balukaki kosala o mabe bake mpe babundisi ye mpo ye akoti bitumba no me yo oyebi te mais un jour ofandi kaka boye sataki kokosa obimi mama Deline yango moni bato ebele bakobetama na mokili oyo bato ebele baobetama naki comprendre que mama Jenny aza vraiment ya nzambe aza vraiment mwana yelembo épreuve siko na yiko confirmation pona makambo o tozoluka ba confirmation eye lelo oyo le wana mama Jenny alobaka ta komba kimbangu tenga boye bia ngana loba komba kimbangu nazaki mbangi sete na loba komba kimbangu diangenda papa na simo kimbangu kia ngani na yokela ngo soni te naokela yango soni te po nazoloba makambo eza vérité oyo nga nazovivre makambo ya solo ya bonzambe ya solo ya bonzambe bakoko na biso nzamba mpuntu lendo yango nga nalobaka nayokelaka soni te nazoloba yango nakorepete yango Yesu Masiya oyo ya biso aza mutu mwindu azalaka na mbanza Kongo Molimo Santo Yesu Masiya prometaki biso eza papa ki Simon Kimbangu yende Molimo Santo na repeta kango na oka sonte na kimbangi sete ozomona
C'est ça pour na makambo na zo mona comment na bombela bana nzambe to komi na temps ya vérité biso ba mso o nzamba bombela ki biso banena bana bombela ki biso nani o kimbango azalaki mais lelo ayeko révéler kati na biso kimbango azana siko biso to bomba poani so nzamba révéler on pa na ngaponga na loba na batumsu pe batumsu bayeba o ko yeba o ko ndima na ite mitali ye po nzamba kobane oyokaki Adeline to oyokaki te po mutu mwindu aizalozwaka mayele lara kufaka lara kufi nde akomi comprendre kimbangu nde c'est ça et puis bato bakufi le bazolamuka bazwa koyebisa biso vérité oyo ya papa kimbangu bato balingi kondima te mitali bino nakoloba mitali bino oyo akondima ndimi andimi te atiki na ye voilà. Mais eza na bato o bazondima makambo yoso ozondima te yebaki bato baondima lelo oyo kolanda mo ba video oyo ya Sœur Jenny azolobela makambo ya kamba azobwaka mo muke makambo kimbangu ne ko comprendre na mibeteli maboko nga bi amen 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 nzambo za malamu yango lobaka na nga na bondela pona Sœur Jenny na comprendre ki kaza mwana elembo na comprendre que aza mwana elembo akoza na bitumba po te biso bana bilembo na temps otoza na bitumba makasi me elongo ezali letike to tambola na vie ya sanctification nzamba zo batela yango na ekoloba yombo mona tie photo ya Sœur Jenny ona mona kapo na Sœur Jenny lelo bilembo ekomi komonana ke aza mwana ya elembo pa komi da koloba bi makambo aloba nyonso te ayebi kati nazo loba alobi makambo oyo nazokende na bofuna kende kamba alobaki yango bandeko kamba eza na makambo akoma bombami na kamba wana bato musu boko sutuka siko bato mususu na mokili o bandeko na nga toza na 100% 25% baza bana oyo baza ya nzambe bana o nga na benga bana bilembo le na bana bilembo ngelo bake elembo ya kimbangu toza bana bilembo toza 25% malgré na 25 on a pe monguna sa zwaka misusu sa zwa déjà musu période moko balobaki na 2019 et que réunion mo bandoki salamaki balobi ke sata lobi tozu déjà 2%. Bango ba na 25 bazwa ki 2 do totikala lokwa 23 totikala lokwa 23 na ebite lolo so totikali combien pour bazozwa batu mususu o bazozwa bango tokolobela na sa video mo ya kolobela batu o monguna azozwa. Donc c'est ça donc l'équipe pour na Sœur Jenny elembo kimbango ebandi komonana ngai mama Deli na confirmer siko ke Sœur Jenny aza mwana yelembo boyebi biso toza bana bilembo c'est ça tokei nazwa maître Glim Sisima nazwi alendele nazwi papa alendele na pesi mbote esika azali bandeko nanga makambo nini nzambe atalisanga mpona alendele bandeko nanga nakoyoka boye période moko na oloba vérité oyo nayebi na mutu moko na moko période moko na yokaka bato babi ba journaliste ebele ba kota pona sitan awa te et puis les bato bazoloba bon na ebite so na ebisenga na yoka onkake ba journaliste ebele ndele pa kota boy tolanda pe période mo bande ko discuter bon na bon ba journaliste to comprendre ba langage journaliste na mususa bande ko ba mutu a chaîne mususu pe ta chaîne moko munene azoloba ke ba mususu bakoma pona répétant ate yango te onga na ekolobela aw sikoyo bonga pe na yebaki kaka bona tsaka na mutu te pona zaina confirmation te nga mo pe na baki alendele pende bato balobi papa ba journaliste ba kota peut-être pe akota OK wana pe na zana nga kuna te après na kompe ko moni azo sala na ba Roger Baka boybonga sko Roger Baka nzamba talisanga mabe na lobango pona pa batu ke nzamba talisanga vraiment mabe pona Roger Baka na mona kai mabe. Donc yango peut-être lobela sina loba ba obolanda nga boyebi na omone pe azoleka na Roger Baka lobela inga pe loko moko te vraiment nazaki pe kolanda vraiment bani na bango te na Roger Baka malgré zaina ba vieux belé batu ba lobela ngo ebele mais nga pe na nde kolanda te po papa makambo na mona na nini. OK
me banini mosusu abandaki kotia na bandaki kolanda na ngai ndeka tolandaka na biso mo mpe na même chaîne na ye kaka andotia mambo ya nzambe kaka même chaîne yana mpe andotia mambo ya mokili bakofi bawera azalaki kotia bongo bandeko na ngai akokóma na temps moko nayebi te soki 2 ans passé nayebi te soki je crois 2 ans passé eyakokóma na temps moko ezaka période moko azodénonce banani ando dénoncer prophète Ézéchiel ando dénoncer prophète Joël Tatou abandé ko dénoncer vraiment basé na nzambe ebele alendele je crois 2 ans passés azaki ko dénoncer basé na nzambe wana 2022 je crois so na bosanité alende la sala période nga bando sala live moko ye moko abimi na live azoloba a dénoncer ka siara mboyo période yango voilà a dénoncer siara mboyo azo dénoncer prophète Ézéchiel azo dénoncer Joël Tatou azali ko dénoncer makambo ebele bato ebele oya bande ko mona ke bazo travailler na bosolo te papa alende la zaki ko dénoncer bango bande ko na ngai to bande kolanda kai ngai mama deli na landa na ngai ye ndenga denosani bat na landa asa ba live muko msu tozo bondela tozaki na ndeko moko tozo bondela le tozo bondela boye bande kona ngai le ka to bondela mun kan deza bondela kwa biso toza biso bataba som biso bataba som so to bonde ta to beti na sagesse na biso à la prépa to fongol babsom to anjo bonde na babsom amen pendant que tozo bonde la wana bande konanga na bandi ko mona ngai nazaki ngai na pasteur moko na yebi pasteur angote ngai na pasteur moko na yebi ete mais mosai na nzambe na yebi te so azaki nani mais mosai na nzambe mo na yebi ete ya mobali to telemi mba moko to moni alende to telemaki place moko boye wana mba moto moni alende la ye na kesi moko boye kesi yango molokola tutiaka lokwa ba male tondo bingo mali o ezaka ya bibende wana basala totielaka bilambe mali mobo to banda kotiela bilamba kala na Kinshasa ata lelo pe bato mimba komo tiela ba bibende de mali wana me ya muke ya mezi ndeti ya malette ya muke mezi lokwa ye ndeti ya ezalika mali moko ya muke boye yebende me ya muke amemi na loboko lokola valise amemi na maboko boye lokwa malette pardon ndemba moko alendele biso siko totemi tomoni alendele azoya na yango mbala mona moni wana pandake tobondela nazomona siko scène wana mbamo nga naza pe wana mbamo na moni alendele la aya azaki vraiment nesengo azaki nesengo mbamo ayebisi biso abi nazofongola ngo nazofongola mbamo fongola fongoli boye bandeko nanga na moni bandeke nayebi te so na benga bandeke ya mwindu ya mike ebele boye o batambula ndeti liboke ndeti biloko moko ya mike ebele bapumbwe eboke nayebi te so babenga bango soki banani babenga bango banani bandeke yango batambolaka ebele me ya mike to mona ko batambolaka nzela moko wana bazaka mwa minene me wana siko bazalaki ya mike okokonte bango te ebele bandi kobima na mali oyo ya memaki na bamati likolo babimi ebele bamati likolo bango nyonso groupe basali secre likolo kuna bandeko na bamosuku mosusu toutana emo alendela azokamwa toutalaka likolo bandeko nanga mbala moko na mona babiloko wana bandeke wana babaluki basali lokola tourbillon babenga tourbillon wana ebandi kobaluka ezobaluka moni mopepe oya babenga ni mopepe oyo eza soki esangani esali tourbillon wana ezosala na pression moko makasi eye etomboli mosali na nzambe wana lere ezwa ye matisa ye likolo ebalusi ye likolo tozotala boye ngai na lendele tozotala ematisi mosali na nzambe na likolo ebalusi ye mba moko ebwaki ye piu ebwaki ye na mabele
lere bwaki na mabele boye emati suba do babiloko yango bandeko yango donc oh non somo na yebisi bino na monaka bandeko yango babaluki lisu babandi kokende batelemi su likolo bandi obaluka nga siko totala mba moko pase wana kweki na mabele nga na lendele tosimbi totelemisi ye babiloko ndeni tosa ndeni tokima moi kubokima te po eza na vitesi koleka bandeko na ngai baluki ye ezwi ngai lere ezwi ngai ezingi nga wu ematisa nga likolo non ezobalusa nga likolo wa donc moni tribuyon wana mopepe wana esalaka wana ndeti zotikomo ndeti mopepe wana sikomo eza na bandeke wana ememi nga bandeko bamemi nga na mopepe wana nga na katikati na bango baomatisa nga na puissance wana mopepe wana bamatisa nga likolo babalusi nga likolo babalusi nga ala pwe mbamo babwaki nga pu na mabele le babwaki nga na mabele mbamoko na kwei wana na mabele alendele na mosali na nzambe amsu bayi basimbi nga batelemisi nga mopepe ani ezobalukaka likolo nga bitokima totosala ndeni tokomi kaka kobanga nga na lendele na paster mo na yebi ete nde mbala moko mopepe bandeko wana baluki baye troisième tour bazwi alendele le bazwi alendele babalusi bamati na ye likolo koleka nde bamataki na biso babandi kokende na ye babandi kokende ne tozomona bazokende biso binzambe na bake na lendele nga na paster wana bake na lendele bandeko na nga pu bake na ye tozomona bango musika bazokende ne domoni tellement bako musika ozomona bango mokie bazokende bakei dozomona kutu te biso totikaka na pasene ya lendele akei mawe bamime biso kutu babalusi biso batiki biso bongo ye bakei na ye boye ndenge nini ya lendele akei mbala moko ale namona boye balimwe baza lisu te mbala moko pu na susunki makambo nini namoni nzambe nango nini alendele bandeko na ngai tosisi kobonda nayebisi bandeko tozali na bongo ta makambo namoni elingi eloba nini ndeko mosusu alobi fu tobondela mpo na lendele yango seke ngabi wi me kesi yango ye moko moto ayaki nango mpe kesi yango ayaki nango na esengo afungoli yango alapri tala boye nzambe na ngai oyo eza nini mbala moko tobandi kobondela bandeko na nga nzambe ayebisi ngai nzambe alobi abi na ngai boye alobi oyo natalisi yo wana ezali ndenge kaka boleka na réseau sociaux boye boza na bitumba makasi ndenge kaka babitumba bazobundisa oyo bazokoka yo te bazobundisa oyo na bato ba science occulte bazokoka yo te bazobundisa basali na nga ya solo so bazobundisa bango bitumba makasi yango natalisi yo ke alendele aza na bitumba makasi ya makambo azosala mikolo oyo makambo azosala mikolo oyo ememeli bitumba makasi ememeli bitumba makasi nde na makambo azosala mikolo alobi boye batu oyo azodenosaka wana batu oyo azolobaka mpona bango bafandeli ye bakoteli ye na oyo baza ya mabe nayebi te bato nyonso oyo banda odenonse soki bango nyonso bazalaki mabe nayebi na nga te soki bango nyonso bazalaki ya nzambe te antuka nayebi na nga te nayebi te ndeti moto lokwa siara mboyo nga penda namona penda teke aza ya nzambe te nga vraimen po makambo alobaka wana bamisu bakonsidera siara mboyo ke aza ya nzambe te po asola na bato bakufa soki ndeni me wana tolimite nzambe wana tolimite nzambe bon nzambe patalisanga elo mo mpona siara mboyo te donc vraiment nakoki koloba te ke aza mabe to aza malamu me soki na bina analyse makambo alobaka nazomona mabe mo mpona siara mboyo te mais esika nakomai contre siara mboyo mpo nazwa bamessage ya bato ebele babenganga mama Deli nabengi siara mboyo abondela mpo na nga asengi $400 siara mboyo asengi $200 siara mboyo asengi boye yango nde vraimen esika nalobaki ete mwana mwasi oseki eza normal te yo olingi obondela mpona motu fo senga mbongo mwana nzambe
esika na mona ke le na yoka mpe ba preuve ya bato pendo ba loba na mama Deline naza awa na sololi na serambo yo boyeboye ba preuve yali asengi ngai $400 na musuku ta senga kai $600 ndeko wana bengaki epo aza na problème na mwasi na ye serambo ya senga kai $600 pe mutu wana pesaka ye yango ekompo abondela pona biso opesika $600 mwasi na kozonga na ndako ndeko wana azwaka pe $600 apesaki epo azalaki na posa mwasi na zonga alapres comme kobenge koma ba manevre alapres ya bime mwasi na nga azozonga te ndeni au contraire ku mwasi na nga yininga serambo ya komuswanisa alobi yo moko mutu oza na kondima te nga nayebisaki yo fa oza na kondima oza na kondima te mwasi no azongi te après avoir kozwa mbona esko nga mama Deline oyoka biloko wana mbamona déconsidéré ye ozomona na déconsidéré siarambo yo mais par rapport makambo oyo yaleka na réseau social azoloba boye yango te nga na koloba ke siarambo yo aza ya nzambe te non ozomona nkali akomi kosenga bambongo wana nazoyoka mpa bato mpo nga azwa makambo bato ebele bayebisanga nayebi mambo bato ebele nde basengela mbongo bato ebele baleka na baréseau sociaux mais ezala nango intere na nga te na koloba boye c'est ça. Moi nzambe o moko faut comprendre que mutu soki ka nga sambela pona nga e ka sengi déjà mbongo de faut ka moi déjà ozomona mutu akopesa oyo uta na mutema na imo ke mama Deline lokwa na peso sujet de prière oyo tale moi action de grâce na nga yango moi offrande na nga ya rachat yango nzamba timona likam na nga faut uta na mutu ye moko yoko lo ba mutu te ke pesa boso nzamba sali na ete mais so nzamba toucher muta sala bongo c'est ka ko sala ozomona c'est ça donc entre parenthèses nde après wana nde na lobi donc nzambe sikoyo koyebisanga ke makambo oyo ye azosala oyo alendela azosala ya kodenonse bato wana oyo ye adenosaki oyo azodenonse oyo azosalela balive bakutani bango nyonso bamemi basifandi réunion mpona ye mpona alendele batali wana elobela nzambe alobi na nga batali nini ezoprotege mpo ya sala boye batali alendela aza protege kote nini nzambe wana nzambe abi nanga batali kote bonganga kote nini bazomona protection te o kote kaza na protection moko boye kote ya banganga kisi po baluka babundisa ye par rapport bazomona ye protection te batali pe kote bonzambe bazomona pe protection ya bonzambe te kati na ye nzambe abi yangwana ngai na lobi na yo bobondela pona alendele abi tala nde bazwi molimo na ye bake nango musika bake na molimo na ye musika ezozanga kasi ko po akufa abi aza na bitumba makasi mpe azosentir en ye moko mais bino bobondela molimo na ye zonga bo réclame molimo na ye ezongela ye elongo esika bake nango kuna po basala ye mabe makasi nde bandeko na nga tobondela nayebisi bino nde na bondela nde tobondela na bandeko tozali na bango tozali mibale to misato nde na yoloba tobondeli mpona lendele ma ya miso ezokitanga na miyo ya mobesu mpona moni sene omoni nzambe soki alingi mpenza obondela ye mo mpona moto akoyaka abondela mpona etele aza na bitumba mais moko olakisa ogravita likambo nango omoni yango na vision mpo okota mpenza mobimba no bandeko na nga na lela bandeko tozalaki na bango tobondela ye na bonjour wana ndeko tozalaki na yebi nazolela maya miso na miyoyo ezotanga nga nazolela tobondia toreklame esprit alendele ezongela ye tobonde tosengi protection makila na yesu moto ya molimo santo esika alendela azali bandeko na nga toyebana te na alendele nayebi te utu ye soki ayebi nga benche kwaki ayebi nga ok ngane nayebi ye mpo ayebani vraiment makasi mais alendele mpe ayebi nga mpo naokóma na mambo na oloba tobondela 2 ans ou 3 ans passés ne no yebisa bino makambo 2 ans passés ou 2 ans et demi blo mwa bon tolela mana nzambe likolo alendele tolela na ndenge lokwa bible elobi oyo eza révélé eza condamné nayebaki ke alendele akobika
nde après wana penga moka na ndako soki nazobonda nazogene naogene nzambe mona alendeli na gene po ete bakoka kozwa ye te protege ye tala yo olobi aza na protection kote moko te me nakoti bitumba ya alendeli ayebi ngai te bandeko na nga nakota bitumba alendeli na oloba nzambe na likolo témoin mpe ndeko oyo tobondela ye nazalaki témoin après lobi nango wana lettre osola na ye après lettre obimi retraite po ezalaki pendant retraite je crois tozalaka te veille tozalaka na veille de prière nde tokotaki veille tozalaki kaka 2 ou 3 personnes nde esika nzambe atalisa ye makambo wana nde après sikoyo ndeko wana aye kobenga nga après lettre oya kosisa tobimi abenga bi mama deli nabengi alendele nayebisi ye ke ngabi otangi nkombo na nga nga kuna siliki na etsepela ete ngabi pourquoi obengi ye fali otuna nga okoki kobenga ye mutu bongo te oyebisi ese kondima vraimen makambo yango eza entre biso na nzambe bato wana bazala ba orgueil so déjà mutu sa yebe na YouTube bazala orgueil amona bato moboyo balobi boye ese kondima makambo abi me na sololi na ye aloba ipenza ke ayoki abai penza ayoki pe nalandi ba video ne ebele nazomona ke azoloba epuis le tobondela ne ezalaki na ndeko moko azalaki ne na chambre place tozalaki kobondela azoyoka bapriere na biso nde ayebisi biso abi kaka avant bino bobanda kobondela mambo alendeli na nde otala émission mo azosala azosenga bato baprie mpo na ye mpo aza na bitumba makasi de période wana alendeli asalaki video mo boye abi na bandeko boprie mpo na nga mpo naza na bitumba makasi abi ekamwisi nga mbala moko ye nga na olande nayoki mpe bino mbala mo mambo alendeli donc ekamwaki nde tokonfirmaki vraimen nde ndeko wana abi nalandi mpe bavideo na mikolo oyo ondire aza na bitumba vraimen makasi yango nabengi nga bifali pa obenga ye fali pa obenga ye biso tobondeli kasi tu tozokontinue kobondela mpo na ye bato wana ese bandimaka makambo yango yabi te ntoka na soli na ye vraimen nalobi no nakokaki koloba me natangi nkombono te nalobi kaka na bande kosambela na mosali na nzambe moko tama nzambe alobi boye nayebisi ye ozomona apartir ya wana nde na komprenaki nga bien alendeli aza mwana elembo aza mwana elembo ya kimbangu so na ba mwana elembo na ba elembo ya kimbangu alendeli aza mwana elembo na lobaki yango nga bi aza mwana elembo pourquoi nzambe alingi liwa na ye te pourquoi nzambe alingi liwa na ye te na bitumba na ye nzambe alobi na biso tobondela pone donc nzambe alendele aza mwana elembo nde na komprenaki confirmation nango naoyebisa bino na baconfirmation sikoyo confirmation nango ke alendele aza mwana elembo naye kozwa mokoni mokolo mosusu tofandaki tobondela wana siko tokomi mwa bato ebele ndeko moko aye wana alobi mama Deline en tout cas vraiment bato balingi koseluka bavideo ya mabe balingi koseluka bavideo ya mabe nalingi su kotala bato wana te ngai nalingi su kotala bango te alendele mpe namoni atie video moko ekoti mpe alendele atie yo ngabi bandeko na mbala mo motema epasui eloko kaka matinga ngabi moto na lela mpo na ye na priere te bandeko tobangaka nzambe so olingo ya kodenonse mutu linga nanu obondela nanu nzambe na denonse to na denonse te po oyebi eloko ya sala pona yo te ndeko na ngai oyebi te nini oya sala pona yo ngabi muto na jena pona ye alendele muto na bonde na zolela mima ezobima na miso na miyo ya mubeso ezobima na prière ya alendele pona mona senya no lengeleka Comment nzamba ko tike ake ko salela nga video boy nde mbala moko ndeko na bina moni kutu na tali kutu video yango na okai ka passe na mutema me na okai lo moko bina nga zwa kimia nga bite na lingi na vérifier bandeko na zaki na prière moko na ndoko ta YouTube te mais tellement mutema ezoka ki na boya ki ko tika la bonga bite na tala lendele batu musu ba dénoncer nga me lendele te nayebisi ndeko tozalaki na nga ozoyeba makambo nde tolelela nzambe mpo na lendele ozoyeba nde ndeko wana bi wi nga na bi ok natala ngo nasengi nzambe bolimbisi mpo priere na nga nakotaki ezalaki ke na okota YouTube te nde tozwaka mpe badiscipline na biso ke na okota YouTube te pendant 2 jours 3 jours mpo na bapriere biloko bon me wana mpe ezalaki ke funa kota na miyebela mpo motema modele ezoki motema na ngai leli batu musu ba denonse nga ba elonga basala na bango ba wana elonga na asali te ezalaki kala quand même mais elonga pe na bondela pone période moko ezalaki elonga batiele po bon wana na oloba na nga ngo te wana na oloba na nga te
Ok, nazobe abana bilembo. O nzambe moka lobi bondela po na ye. Bandeko na nga eyaki na alendele. Sikoyo confirmation nango sikoyo le sikoyo na bite efuna tala video oyo alendele asali po na ngai. Funa tala video o alendele asali po na nga. Na koti na nouvelle tendance papa na luki na iko monango. Le na monyango na moni pe longi na nga na nouvelle tendance. Ok. Na tieboe na bandiko yoka ye alendele azoloba. Bandeko na nga so na isi no modèle na tondi sama kine sengo na zolinga na ndo pambola nzambe ngabi nzambo za malamu za na bana na yo. Oza na bana no na kanisa alendele lobi mabe po na nga. Alendele lobi na bato abi bandeko nazotiela bino video oyo bino mobo analyser yango. En tout cas nzamba za nzambe wana alendele azoloba binzamba za nzambe ko yoka ye te nzamba malamu non. Nzamba za bolingo. Nzamba za bolingo bandeko na nga. Nakoyi kozongo na nouvelle tendance na tela bino na tela bino ngo. Bo yoka ndenge alendele alobaki, bo analyser bo mona ke mwana elembo azaka toujours kana elembo. Ata balobi mabe pona mutu wana nzamba tikaka yonga na loba message yonga na pesa so za mwana elembo te faut comprendre oza pasi. Ndeko nyoso comprendre ka ngai to loba mama de na bungi oza na elembo kimbangu te. Siko so oza na elembo kimbangu te omona bokonza nzambe te. Omona bokonza nzambe te. Yoza elembo kimbangu te oza na so ya molimo santu te. Omona bokonza nzambe neni omona te ozomona alendele na landia alendele abiba ndeko na nga message euta pa nzambo ko sentir yango message euta pa nzambo ko sentir yango eyaka na bolingo eyaka na kimia obile na yoka alendele ma miso etambolanga na lobi nzambe Seigneur oza nzambe alendele ayebi te ke nga na bondela po na ye ayebi te ke na jena po na ye ayebi yango te. Metala molimo santu ndenga salaka. Molimo akimbango eza kati na lendele elobaki. Yango bandeko to tika kolakisaka bato misapi yaza na kisi, yaza boye, oyebi yete. Ata soki réellement mutu yango aza na kisi, mais oyebi yete nani. Tamsu nzambe mutatindi mutu na ye, akende kuna po, akende ko, askola. C'est ça. Ou bien monguna nga bungisa mutu menzamba ibi na tike no na tamoko na kozwaye. Toke bakolakisaka bato misapi. Yonga na loba ango pendo mun ba Marcelo tozo loba ango pota mutudu eningisa epo ba niveau ba koma soka za mwana elemba zonga na bonzambe. C'est ça. Ozomona. Na ebisi yo na lela na oke sengo na mutema na confirma ke alendele za mwana elembo. Message nino ya lekisaka na chaîne bibandeko bolanda bino moko. Alobi message wana na lobaki Yesu azaki mutu mwindo azaki na mbanza Kongo. Message wana o bato ebele baboya yango malendela ndimango loko aza mutu moko aza tellement na sagesse ya bonzambe alendela aza na sagesse ya bonzambe na yite so bino bomona yango te me na mona yango na video wana moi ayamba moko aloba na bato ke bandeko bondima message obondima yai kaka bibino mobo examiner me ngai na comprendre que message euta pa nzambe eyaka na douceur eyaka na kimia na yoki message yango boyoka bino moko ala tisko message nanga ngape lokwa na loba kebele taka Yesu Masiya za mutu mwindu Yesu bwe bandeko nanga na kota na commentaire ya video wana bato ebele bato mukie ka bandimaka bato ebele babi alendele kotila biso biloko aboye te oyebi po otia pe na video na chaîne non c'est que yo moko ndimi yango donc alendela ndima ke Yesu aza mutu mwindo eza sema so ekota kati na ye ndenge azana aza mwana elembo alendele ozomona na confirma yango aza mwana elembo akimbangu penza bao baotravaille pa na royaume Congo balendele oyo nzambe asungeka atambwa na via sanctification po ntango mpe koki ya kokota na bonzambe oyo asolosolo acomprendre ki ye kimbangu nani oyo kimbangu azali alendele acomprendre yango message nanga motu eza situ pona bandeko oyo pe bandeko msu oyo ozo kumona ndeti oza mwana elembo le ozo mona ki oza mwana elembo en tout cas omoni
okoza mosali na nzambe okoza nzambe utayebisanga la majorité bato baza na titre bapaster bazala na bango bapaster te o baza bapaster ya solo baportaka titre wana te nzambe ayebisanga bongo ozomona do yo koza mosali na nzambe oza mwana nzambe ozosanti ke olanda mama Deline ozosanti ke oza mwana elembo il faut oyebaka yango oyeba makambo ya kimbangu il s'agit ba recherche faut kokota kosala ba recherche ozomona toleki wana na lembe ndele toke na nani tosali combien minutes 43 minutes nga pe na loba ebele bo sipote nga toye na Maître Gims te tokende na daju bandeko na ngai nzambe azotala nga na likolo nzambe na likolo témoin nde na oloba na bino daju na yebi elongi na ye te bomoni ka nde foto na tieli bino yango nde naye koyeba elongi ya daju nayebi daju ebolimbisi so na oloba komba mabe nayebi elongi ya daju soki daju bolimbisi ayeba ja mwa bombo oyeba yeyo nga nayebi ye te nayebi elongi na ye te ezalaka période moko boye nayebi te 2 ans ou 3 ans passé mpo nayebisa bino makambo eza ya bane nga nayebaka pe Maître Gims te ata moke nayebaka na ngai te Maître Gims nayebaka te nayoka ye te nayeba ye te mpo nakipaka na nga babiloko wana te ezalaka période moko boye asalaka video moko boye boyeba période asalaka clip moko boye asalaka clip wana so olandi yango azodenonse mabe ozomona azodenonse mabe Maître Gims asali clip wana papa Didi abetelinga Maître Gims asali clip moko boye clip wana eza pa mate ya monene ya mate ya makasi ba jeune so balandi yango ekosunga ba jeune ebele adenonse penda mabe vraiment makasi so ba jeune balandi yango eza na message makasi nga clip ni tiango na totala nde toyaki kotala yango na papa Didi totiango wana totalinga bi isalinga mawa nga bi en tout cas makambo ya yembi eza ba réalité eza ba réalité oyo ayembi nayebi te so esalama na vie na ye to na bavia bato mosusu baosala basuccès toyebi te mais adenonse mabe wana ngabi akozala na bitumbe ndenge asali boye bato wana bakosepela te ndenge ayembi boye eza loko ozopesa bageni mayele ke bakota bonganga te bazwakisi te biloko mwa bon mpo eza biloko moko okoregrete plus tard je crois ezalaki na biloko moko abongo nde esika sikoyo nayaki komona koyeba Maître Gims nda papa Didi ayebisinga aza mwana ya nani ya babengani ya mutu moko azalaki koyemba pe moyembi ka naloba ya Congo azalaka koyemba soki janana o junana na bosena donc azalaki moye nani junana to janana na bosani bolimbisi pe ndi monga bia bon elobi ya bande koyemba na orchestre boye papa Didi abetenga lisolo ya janana to junana boye abetenga lisolo na nga bia bon abibana mwana na ye wana lobi na nga ke mwana na ye ndi wana nayaki komona Maître Gims ala premier mikolo mko mususu na YouTube ka boye to ndeke ya bani photo bani ezoleka tomoni papa na bango azaki ya ovimba na elongi so pe babetaki babandi bakotelaki bilo monde ta bongo so babundaki bilo mwa bongo ndi papa Didi olikamni ekomeli nde to tiango to landi akutanaki na makambo wemba motiko papa Didi singa bi mwana na yo o na moni papa o na ibisaki yo mwana ni o asaki nzembo wana Maître Gims boye ngala bia papa bon yeyo boye bia yeyo azara papa Didi atika commentaire pona ya bia salaka pe si ozoyeba tenga bien en tout cas aucune idée ok boabi peut-être bozaki na bana mike boye papa Didi alobi bon ala presi koyo alobi na ngake aza pena leki na ye mususu pe aza na succès makasi mwana na aza na succès makasi mindeli pe balingi ye mwana na kombo na ye daju abileki ya Maître Gims ye paza vraiment na succès azoyimba pe kitoko bana mo bana talent penza boyeboye papa Didi ayebisinga bonga na bia bon ok ekoleka nango bandeko na ngai eleka nango esika na yo yebaka Maître Gims wana nde esika na yebaki pe kaza na leki na ye kombo daju
eleka nango eleka ekokoma ezalaki oya daju je crois ezalaki soit année passée ou bien année ezalaki soit na 2023 ou bien na 2022 na ezalaki na février 2022 ou bien février 2023 nayebi ba mois po nzamba alobaki likamba ba mois mais anende na bosani vraiment bolimbisi nga boyebi nga na kanga penda ba jour na kanga makambo na moni mais date oyo mondo kwa pe na komaka na nga te tikalaka na mutu date nde na bosanaka mais ezaki je crois année passée so na baki na benga bato tozali na bango peut-être bakoki koyeba so ezaki année passée to année okuna mais je crois ezalaki année okuna ezalaki 2022 ezali 2023 ezali na 2022 na février bandeko na ngai na 2022 na février wana voilà foi ya l'année passée te ya 2022 oui po ewumeli penza bandeko na nga na lala nazobondela aka na sisi kobondela na bandi kotanga na nga bapsom nzamba bando solola na ngai le nzamba bando solola nga bi alobi na nga delino yebi daju so daju boy ngabi daju nazoyeba ete abi daju oyebi ete nga abi te nayebi ete abi na nga daju azali leki ya Gims ngabi leki ya Gims abi maître Gims o ayembaka oyebi maître Gims ngana bie maître Gims nayebi ye abi azana leki na ye moko komne daju ye pa yembaka oyebi ye nga mbala moko nzamba zongisi nga siko afongoli pe mayele na nga na comprendre mbala moko sina yoka makambo oyo papa Didi ayebisanga ke maître Gims azana leki na ye komne daju ye pa yembaka nde nzamba bandi koloba na nga bandeko na ngai alobi na nga alobi Adeline daju wana ndenge aza wana nayi koyebisa oke daju aza na problème ana problème nga na bia bon alobi abi daju aza na rendez-vous moko azokende rendez-vous wana azoke kutana na batu moko boye rendez-vous wana azoke kokutana na mois oyo tozali apesaki nga jour oyo daju azokende kokutana na batu na mois oyo do tozalaki na février abi na mois oyo azoke kokutana na batu wana daju akanisaka ke bango nde mutu batombola ye wana nde nzamba alobaki daju akanisaka ke bango nde batu batombola ye bango nde mutu basala posa na succès bango nde akonsidera ke succès na ye batu wana batu bapesa ye akanisaka ke batu wana nde biso tolobaka ye naloba ninga na biso ke bango batu bafula ye daju akanisaka bongo sikoyo aza na rendez-vous na batu wana ok bango te batu bafula daju abi daju aza na étoile makasi wana yebisa bino nzambe na likolo témoin abi daju aza na étoile ya makasi ya Deline daju wana natia badon na nga makasi kati na mwana wana natia badon na nga makasi kati na daju wana siko batu wana bayebi ke daju aza na étoile kaka ya ye moko mutu ezosala ye azane na basuccès ne oyo aza nango me bato wana bazotravaille bazofaire croire daju ke bango nde mutu bazopesa ye succès wana me oke eza bango te daju nga nzambe mutu natia badon na nga kati na mwana wana natia bakapasité ebele kati na mwana na aza na étoile ya makasi alobi boye alobi siko rendez-vous oyo aza nango bato wana bafandi réunion bamoni ke baétudie makasi étoile oyo daju aza nango bamoni ke baza nango besoin mpo batravaille nango yango bangi basala ndeni rendez-vous oyo daju akokenda kokutana na bango mpona makambo baza nango bakosola na bango wana ezalaki nde na kabosi na lobi badati wana abi rendez-vous azokende akikutana na bango po asola na bango siko na rendez-vous wana bango si baprepare présence daju place wana lere akobima ye akotikala wana akobima ne kaka lokola nde tomonaka ndeti epave pamba me molimo na ye deja kotikala place wana
donc bakozwa molimo na ele ya koke na rendez-vous wana po bayokani babi baza na posa étoile ya Dadju po batravaille nango eza étoile moko makasi siko nzambe ayebisi nga bi mutu oyo aza na étoile makasi lere bazotravaille na étoile na ye moko so baza ma na posa nango totalité étoile wana fo basalege na mokili abima lokola akufi me nzoka nde ake na mondi moko bakei na ye po asalela bango po batravaille na étoile nalobi yango bayimbi basala Dadju je wana abi Dadju lere akokende rendez-vous wana lere asola na bato wana baosola baosala makambo baosola mambo moko ya bien oyo aomonaka eza ya bien lere akobima molimo ne kotikala wana nzambe abi ngai nzambe Adeline na boyi Dadju akufa abi bino bomona ye akufi Dadju selon programme na bango basali akufa na mars kaka oyo ezoya Dadju akokufa wana nzambe aoloba na nga boye ndoto te na fanda boye na mbetu na Bible na nga na maboko na bazalaki kotanga nzambe adi koyebisa nga bia sola lobi ye abi baprogramme bazwa molimo na ye na rendez-vous wana baza nango bazwa molimo na ye après sikoyo na mwa oyo ezoya mars nde akokufa physiquement oyo bino bomona ke Dadju akufi physiquement bomona ye akufi bakoprogramme liwa oyo akufela soit accident soit eloko moko ka Dadju akufa lere akokufa liwa na yango mpe kozala briske lere akokufa ale bango sikoyo nde bazwi na bango ye na mokili bino bomonaki akufi bomona sute na mokili me nzoka nde bakozwa ye bake na ye na mondi na bango po atravaille bango ale bango sikoyo bakozwa étoile na ya Dadju babandi kosalela yango abi me nga nzambe na boyi mwana na akufa abi na nga na boyi akufa mpo naza mabongisama ya kitoko mpo na ye yango wana Adeline kota mabondeli mpo na Dadju naoyebisa bino nzambe na likolo témoin abi na nga kota mabondeli mpo na oh Seigneur nde naoloba boyisala nga lokwa ndeti nalela abi Adeline kota mabondeli mpo na Dadju mpo te bazwa ye te na rendez-vous wana bondela po rendez-vous wana bakoka kozwa molimo ya Dadju te bondela mpo na bato wana Dadju azokanisaki baza bato na ye nzoka baza bafiti baza bato bazolinga kaka étoile na ye bazwa yango kota mabondeli mpo na boyi akufa po akokufa na mars soki obondeli te abinanga mpenza soki obondeli te bandeko na nga lere esila bona kota mabondeli mpo na Dadju na bandi kobondela nzambe rendez-vous wana na bisi boyokani na bango sali wana Dadju akokenda zingama na makila na Yesu bandeko na nga mutu na yeba na nga ye te na okaka lisolo une fois mobali na nga betela nga aza leki ya maître James boyoki ma nzambe aloba na nga mpo na Dadju na bondela na kota mabondeli mpo na Dadju na yebisa mpe bato tozala na bango binzambe bindo tobondela mpo na Dadju mpo na esika bango na esike bango le wana tozaki kobondela tozaki ebele boye te tozaki ka 3 ou 4 personnes tobondelaka nzambe alo talisa mamba bato mosusu mpo tobondela mpo na bango ozomona nde sikoyo bandeko na nga na lelama na nzambe likone na bondela bato do na kota bitumba Dadju bato wana nayebi te elekela ndenge nini kuna mars yango mpe si Dadju akufa na ye te na pambola nzambe nga binzambe oyoki libondeli so nzambe alobi ayokaka so nzambe alobi ayokaka yango wana bandeko nasaleli bino video oyo nazo continue mpona Maître Gims na tie photo na Maître Gims wana po tobondela po na ye mukolo nalandaki mambo Maître Gims alobaki po na ndenge ba Bill Gates abengaki ye po na a proposer po na mambo propagande ya ba vaccin boye po na Congo ndenge Maître Gims a réagi na likambo wana na yebisi bino esika na ye ko confirmer bana oya junana to junana bo bilimbisa
baza na étoile ya nzambe baza na bilembo ya nzambe ekonfirme nga makambo nzambe alobaka mpo na dachu alingi te dachu akufa atia étoile na ye atia bilembo ne kati na dachu aza mwana elembo donc maître Gims mpe aza mwana elembo komona makambo oyo asali bandeko na nga mwana elembo ka moto osala yango so oza mwana elembo akimbangu te kala te tomona maître Gims andolobe ya mambo ya nzambe bakoko na biso tozali abopesanga ka ezobo bamama deli makambo alobaki yango maître Gims andolobela komba kimbangu akoloba bakomba kimbangu maître Gims akolobango tozali aho do baza bana elembo akimbangu bana wana basiksi na bango baza nango wana eza nango eza likabo eza kati na bango baza bano bakotravaye na royaume Congo lobi yango wana tobondelaka mpona bango le moko tobondela mpona bato obi nzambe bana no ya bilembo o surtout bayebani na mokili mobimba baza na risque maître Gims wana badachu wana baza na bitumba makasi nzambe mona bango bundela bango donc yango na tie fota maître Gims nzambe aloba na nge loko monte mpona ye me kotala kaka na tie yango mpona yebisa bino ke bana oyo mibale baza na elembo ya tata kimbangu c'est le temps le yo ozoyeba ke oza na elembo moko ya kimbangu kati no manifester quelque chose mpona pays na yo letile ke tondimi kimbangu te na mboka na biso Kongo ekobonga te letile ke tondimi kimbangu te tozoyeba nzamba bakoko na biso te nzamba puntulendo Kongo ekobonga nango te bandeko na nga tozaka epi pasi ke banda koya tokoswaka kaka mitema nde tozoswa mitema boye nyonso ene eza po tolingi na biso koreconnaitre kimbangu te bamisusu oza mwana elembo me ozokoka kondima kimbangu te okobunga bakozwa yo okolongwa parmi 25 okoma parmi 75 wana okende kuna boke bakisa nombre 75 pona temps o nzamba azozelisa su te mwana elembo nyonso telema banda kolobela likamba tata na okimbangu banda kolobela likamba nzambe na okimbangu voilà nzambe molimo santo banda kolobela mwana elembo nyonso akomi kocomprendre ke Yesu Masiya azalaki mundele te yo ti lelo ozolobaka ke Yesu Masiya azalaki mundele oza nani mwana elembo azokomprendre ke Yesu Masiya azalaki mutu mwindu azalaki mundele te azalaki na mbanza ya Kongo na Angola kuna nde wana eza royaume Congo mutu nyonso lelo azokomprendre mwana elembo yo so ozokoka kocomprendre te mpo oza mwana elembo te yango na le mwana elembo komi kocomprendre yango so occasion nyonso epesameli yo lobela likambo ya nzambe neti papa alendele aza na chaîne mobimba akoki kosala mpe na chaîne wana tala lokola toomona frère na biso Brice félicitation na frère Brice tala ndenge azolobela makambo ya papa kimbangu azosala evangelisation ya papa kimbangu bajeune bazobima kuna na chaîne ya papa Brice oyo baza kimbangisa te bayebai mambo ya kimbangu te bazomona kimbangu bazoya na bamessage na chaîne na biso ya nini na bosani nkombo ya chaîne wana ozomona papa nani Brice papa Brice ozomona chemin de la vérité je crois chemin de la vérité yango wana bandeko na ngai naye kolobela bana oyo baza bana ya bilembo nga nalobi mpona bango me ezaka mpona bango te yo ozoyoka soki oza mwana elembo yeba makambo ya papa kimbangu toye na Denis Lesi bandeko na nga toye na Denis Lesi eza tellement molai mambo ya Denis Lesi eza tellement makasi analyse na nga na Denis Lesi eza makasi na osalelongo video mosusu unikima mpona Denis Lesi me aza pe mwana elembo ya kimbangu Denis Lesi aza mwana elembo ya kimbangu Denis Lesi oyo bozomonaka oyo aza mwana elembo ya kimbangu yango wana eza temps o Denis Lesi fo ayeba makambo ya kimbangu oyo Denis Lesi aza na sagesse makasi aza très sage bolanda ete ndenge alobaka melaka bavin na ye wana moko azwa na bemission misu deja ekoma ya kwiti libela bolanda ye bongo te bandeko na nga aza mwana elembo ya kimbangu mais c'est le moment oyo ye fa telema alobela mpe makambo ya kimbangu oyo ye fa telema asala ata barecherche so azocomprendre te asala barecherche ya makambo ya kimbangu de analyse na nga na makambo ya Denis Lesi eza tellement makasi na osalela na video oyo ezoya ndeko nyonso oyo kolanda video oyo so oza mwana nzambe analyser vidéo au vraiment makasi au mona ke nzamba za na bana na ye
yo so oza mwana elembo lobi nga pe naza mwana elembo beta tolo nga mwana elembo ya kimbangu nazo beta tolo bokonza likolo epesameli nga makambo ezoya na Kongo wana kimbangu sikoyo aza révélateur des choses cachées tant oto komi mutu nyonso oza prophète oza nani soko ozoya ozoyebaka makambo ya kimbangu te ti lelo tala nanu oza nani place nini oyo ozali place nini yo ozali po nzambe azosala ngolu ekoma na mato ya bato ebeta ndeti biso baoyo toza bakimbangise te tozala bakimbangise te me tokomi koya kolobela makambo ya kimbangu ondire kutu tobotama na baparent moko baboti biso na kati ya kimbangise nyonso wana mpo eza temps ekoki papa Diangenda oyo biso nyonso tolobaki franc maçon ozomona nga mpe lokwa nayokaki azalaki franc maçon nazalaki oloba nalobaki surtout papa Diangenda azalaki franc maçon monene nalobango napesa batémoignage mais lelo na yeko comprendre nani o papa Diangenda azali ozomona tozomona lelo passer nash bazaki kopesa biso ka banini boy tozomona bon tokei nzambe amona biso tosuki wana inédita na video oyo na osala video mususu ya Denis Lesi pona kolobela Denis Lesi na kimbangu voilà nzambe azana moko na moko nzambe amona bino nzambe azana bino o Denis Lesi telme eza makasi na osala ngapa nzambe amona moko na moko bamisu balobako mama Deline bino bomona aka bato bayebani nayebi te par rapport à quoi yo ofanda no soki na Belgique kuna nga nayebi ata yo te nzambe yo alobela likambo pona ona ndenge ni ata bandi ko expliquer ngo komba mutango John afanda boy oui nzambe akoki pe koloba na ye neti tobondela na mona ngomi papa Didier leto okota ba jeune nzambe azomeme na États-Unis akemona famille moko bazana mwana moko mwana na handicapé mama na papa na tikala ye mona mwana na handicapé akendaka ko musala tika akangela mwana na ndako mo batu mo bayaka ya social bazui mwana bakena ye nde papa Didier nzamba meme na molimo na ndako wana nde sikoyo ake kokangola mwana wana nzambe abandi koloba ne makambo na mwana na boy toyebi ata ye te toyoka epe na réseaux sociaux te ni te toyoki kaka tobondeli nzambe zwa lokumu po toke toucher mutu mo polo kwa tobondela pona monde entier ozomona c'est ça sikoyo na oya kotia photo na yebi ata yo te ata nzambe alobenga likampo na obondelaka po mopepa kufa eza na Belgique bato na nga bayimba kufa misato na bondeka nzambe longola mipepa kufa na bana na esili nango ozomona mais mutu oyo yebi nzambe akoloba na yo akofaire comprendre ndeti daju lokwa sina yoka ki ke Maître Gims aza na leki na ye nzambe azaki na facilité ya koexpliquer ngai ke Maître Gims aza na leki na ye ozomona nzambe paze abungisa makambo nayebaki kaka nayeba Maître Gims nayeba yango futo yebaka bato toyebaka yango moni nga liboso na ndo tatala bato mosusu te na ba YouTube wana boyeboye me mona koma te natala na lobini natala na mpona koyebaka meme mpe bato ozomona eza bien mona nzambe le ozo travailler na molimo fo yeba mambo ezoleka pe na mokili po à travers mambo ezoleka na mokili yango nde nzambe obanda pe kopesa o ba révélation ke tala mutu boyo landaki ye boyo tala nzoka eza boyo c'est ça likamsu mutalobi yo nzambe ya ko confirmer yango pana yo obia makambo mutu baloba ke za solo nzambe amona moko na moko na video ona sali nzambe azana bino kimia na Yesu Masia eza na moko amen.